Ozo comprendre papa Alors, na. professeur. Tozo yaka ke belé na ba live ko condamné Fally mais boyebi pasi mutazo azo mona te. Vas-y, Boyebi c'est pasi un mutazo. Boutasuka, pardon. Mais bozo yane belé. Bozo Yana vanda Fally Boutasuka. responsable Fally papa ndoki papa Fally sans esprit Fally boye. Pona ne komeli binote babiso aussi si okate balete ko loba mabe ngando te mdeku. Boloba mabe afali te po boyebi vérité te. Boloba mabe afali te. Niki ndenga va na ndaku ne ayebi azo sala. Niki amela bakisa na ba problème. Mais lelo tata lobi bo leka bo changer langage pour na Fally. Aza mutu loko abino aza parent moko ta ko accepter mwana elelo bolo ba ke Fally aza mabe po Fally aza star ba parent ebele nde bazana kutu bazala mboka moko ville moko na bana bango mais ata li papa ma 1 euro basombela bana bango te parce que Fally aza star yango ane bimi mabe pour na Fally mais ba parent belé Fally osundola Niki par rapport à quoi Fally azaki mission vana na poto te so aye mission de service esili il faut azonga Niki combien de fana ke ina bébé ba kiti Kinshasa biye on ezaki ya Niki to biye ezaki ya Fally tozoloba makambo to maîtriser te mais to le kaka to loba po batba mona biso peke tozana mwa liloba ya koloba non la vie c'est pas comme ça donc ma beza il faut bo nini Fally soka lingaki keina te na droit chemin nzema mobima ba embele Marco 6 si yana Marco 6 ba ne kara 3 mois pourquoi ba embele Marco 6 te ba embele keina parce que Fally za mutu nyonso soka boti mona liboso za toujours na bolingwa mwana ye nde salaki Fally droit chemin nzema mobima ya keina kolelo ba parole Fally bimisa na munoko ya nze mwana pona mwana ye ale lelo nyonso na bolibo boya ngo ka pona eloko moko boye ke mwana ye moko alinga mema papa neti na liwa boza mitema mabe tango Niki azoleka tango bakei na baosala babeti sobo atake bamama nde bozoloba bozwa motema bomama tozozwa motema bomama mwana azosala mabe tozwa motema bomama nana pesa mwana ne punition te tatouage ndenge ngolongola makila kei na Fally po mutu atiaki tatouage ane eza Fally ye moko mutu afutaki mbongo ane eza Fally ye moko soki alongoli yango estce alongoli kei na mwana ye alongoli keina mwana ye te nani apesaka mwana punition te nani apesa mwana punition te po ya Fally koma mabe Fally koma papa mo irresponsable biloko Fally keina tia sisi classe wana Niki abimisa 1 euro wana Niki aleka abimisa 1 euro bozana besoin bato babimisela bino ba image Fally ana ta osala ba bêtise wana te ya pas longtemps il y a 2 jours Fally azalaki il y a 2 jours ndeka Niki aute kozwa mbongo na studio fa Fally te toyela bino ba image lokwa bona besoin ba image bozela siko parce que bino boza besoin bato balakisa bino ba image toyela bino cette fois-ci ba image kasi biso nyonso tokomaka ba amike na réseaux sociaux parce que eza buzoba bozolanda Niki azosala bazuwa na ye azoloba bino bokota na ja Niki pasi eza kutu Niki te Niki on s'en fout d'elle pasi eza kaka mpona bana pasi eza kaka bana oyo mutu nyonso oyo papa azolela eza kutu Niki te papa azolela eza bana papa azolela eza kaka bana parce que mwasi nini yo ndeko oza mama obotana mobali mwana abokoma papa mobali yo mama ovandi mwana na yo balingeli yo bulu na papa na ye basala o mabe atake mwana yebi wana mama nanga makambo baoloba eza ya fume nazo akompagne papa nanga mama nini nakosepela nango panga nini nakosepela nango pasi afali bino boyebi yango te tozoloba boye me pasi afali toyebi yango te mwana yo moko boti bazoloba mabe na ye normalement ezalaki bana mpo adefendre biso tobota mpe na mibali ata mapa pamba tozwaka te ata milika pamba ata kursa pamba bayaka mpe otika te mais lobaka likamba papa na yo ozomona mwana o malgré bosala baje mais omonaki azozwa participité etika kaka boye na boye omonaki moto azokotela papa ni pourquoi pas keina po Fally azalaki fanatique mwana ye moto akosa bino te Fally azalaki fanatique mwana alinga mwana na ye makasi ozomona donc wana pena mutu na ye Fally soki aza keina aza mopanzi mais bino boyebi makambo te bozolekaka bomona oyo internet est-ce que yo so mona mutu oyo babeti akoleka na tele oyo bango babeti nga to olobaka tobunda ye tonga muna ganiaki bino d'après bino bolinga Niki avanda aloba nini ke Fally ndenge azana azaka bien Fally azalaka gentil nanga akoloba kaka mabe mpo bino bomona Fally mabe Niki akoloba mabe Fally mpo couvrir oyo aye Niki aza na mabe oyo asala tokolobela yango te Niki akoya kobima victime na internet mpo abomba basalite na ye azoleka na tele mpo abomba salite na ye azobimisa Fally mabe vis-à-vis ya bato mpo abomba oyo ya ye nzambe na ngai nzambe so batikelinga espace na koexplike bino bamabe oyo ya Niki aza mutu te ozo comprendre Niki aza mutu te nakoloba na ngai te nakoloba te parce que eza wana eza bamakambo ya bavantile te nde bato baoleka awa baoloba oyo baomona ya lokuta en fait wana eza makambo ya vie ya bato wana eza ya vie ya bato bakovanda teke na tele na nini boye na internet boye na banda nakoloba ngo te po wana eza makambo ya vie ya bato lelo Niki aleki na tele abimi victime bino bobetele maboko Fally aniokoli est ce que Niki na Fally bazalaki libala mpo baniokola ye ya yebi makambo asala
lelo bino boloba mwana bato la pauvre wana boloba ke oti nini nani fala ke wanga na mwana na ye fala wanga na mwana bo mwana bima na monoko ya fali niki ye moko azoloba bazo enregistre niki ayebi te zema kelia so eza ya fali to eza ya fali te so eza ya badive bozaka na beso bato baloba makambo ebele a partir ya wana yo oyebi ke nazalaka na mwasi neni mwasi azwi zema alobi eza yanga me azotatone eza yanga to eza ya ye yebisanga siko yo atanke mobala obuleni donc mwasi nga nazalaka na ye donc akendaka ne kote mosusu okota mobala na duti te ata lelo mwana azala ya abimi ya ye okota ngo duti te nani alingaka batrompe mobala otrompe yo maolinga te jamais mwasi otrompe siko niki na fali niki anonce arola mobali oyo makambo mobali asalaka niki abanda osala ngo lelo bozobetela niki maboko lelo bobeteli niki maboko lelo oyo po aye komona fali akomi fali lelo po aye komona fali akomi fali yango aleki na tela loba babétise lelo bobeteli niki maboko pasi afali kuta eza même pas niki pasi afali eza bana na ye pasi oyo fali azoka na motema eza ya bana na ye ke mama na bino azoloba makambo lokuta bino nga nazalaka na bino chaque fois na yaka boyebi kutuke na pusanaka même pas na balabala na bino natindaka motu bino nde mboyaka omonanga me mama bino aloba babétise bobete maboko boleki ape merci na opose quelques questions zala wana na opose question napesa na bato mosusu parole après yo ozwa parole Jilinda ya fongola micro tokei live 1 minute ya tapotage zela ya Jili botapotelenga na live zala wana na question mofona tuna sino kima soko wana boulot ça vaut kei wana komenga na privé ça boulot te wana tikali bote live tapote live ezo 40 tane blezo so bina s'il vous plaît, bota tapoter live, bato boana si, bino tout boana si, bota pour partager. Ma fleur pour l'embisanini, voilà, yangwana, merci. Merci. Bonne, voilà. Maman Langandaya, Jilindaya, à vous la parole concernant si jeune abisso fali pour pas, nani kina na bana mutubazo souffrir na moment où. Et là on y a coqué le bêta qui est mamboti. Jilinda ya malpa na yo ya toto papa na oka ki olobo c'est pour ça la tozwa temps aussi. Oui papa oyo kangate bonjour. Na oloba bon oui bonjour. Na ngai na loba boyo kangate tozo yo kayo loba ya loba. Na ngai na loba no ya liboso pona oloba mamsuto lo Obezaka o toujours kuta na internet. Il y a des problèmes oyo fali na bana na ina mambo famille na e oye bani penza ya kati te papa. Nga lelo na oyebisa o papa oya botanga so akota na sama beleza pour na grande sœur nanga. Pe asonam ya nanga pa utai kokufa. Moi to kota na ba profondeur esa te live musuto kozwata ya oluba. Bana ba kotsa pe papa na sama bele. Kasongo na biso. Ndengo za wana. Nga naza na mwana ya 10 ans na ndako nanga soki nga na papa na ye tozokamata nayebi ke nga nazaka moto ya makelele ma fille la aloba na nga omona laisse papa tranquille azotelemelo ya movandi oyo epe juste nakoma koevite makambo mosusu mpo na soni ya mwana ozoyoka papa tant que mwana oyo aza déjà na âge ya 20 ans nga cadette na biso abali na âge nini mère de 3 enfants na libala nga kutu ba problème ekendaka na famille na sali bo meye ti lelo atika totikala kozwa rapporte donc na soki pe ndenge muso akoka epe kobala nako condamné penza mwana makasi te eloko na condamné parce que ye mama ya bana wana ayebaki eloko ye na fali ezate lelo so fali azofinga mapapa eza niki soka yaka te mambo elingaki ezala te fali akondaka na ba problème o miso ekota ye makambo na italaka aza star munene kenda monde entier bazolobela bazofinga ye soka kufaka nde batimi niki o bazoya koloba mamba oloba te baosama na ba sentiment hier moko ifoto loba makambo totalaka pe histoire nga na Solana Sarah tola bien papa nanga na Solana Sarah tola très bien eza na ba preuve o Sarah alekisa na réseaux sociaux te oyo ye apesa avocat ya fali etikala koloba mate fali pa tikala koloba te est-ce que batu baye biango koma yo mwana moko wana ondimaka ke bama yondo ke bokanga ba micro to yo ka mama nga ba micro so bo mati s'il vous plaît bo aider biso na live Rama kanga micro s'il vous plaît bande konanga
Papa, mon micro n'est pas actualisé. Attends. Oui, dans Bisoko, les anneaux kilo, bon, tapoté. Tokei mamanda. Comment yo mwana enfant chéri de son père mwana oyo abandozwa facilité ba Rolex mwana oyo bino mo mama lobaki bana nga bamema basaki ya cher bana nga batanga na ba université ya cher comment yo mama na yo azosala ba vidéo ya kokosa tu étais présente mais otikala kotelemela maman te bokenda ti bokanga photo botindela Sarah tola ba vidéo na téléphone pour dire que toke ko porter papa plainte boza pe na place a faliko boza na place pe ya fali soka zaki makasi te ero fali alinga aza na sa mabele nana wana soka alingaka bana wana te nana kokai kopermettre marco sis akenda na ndako wana aliaka sangana na bana wana soki lelo abenda bana na ye eza mpo baindifférence ekoma oyebi ex moko ya mobali na yo aye kotelemela bino na réseau sociaux carrément atanga na place na nga nakotikala koautorize bana na nga basangana na bana na ye te mpo oyo ekokoma eyebani te tozala aire moko ntango likambo ebimi tozwaka yango na katikati te bozongaka na baarchive na ba YouTube ya Sarah tola kobanda likambo na ebandeli ti na suka na bavoice ya mama botaniki bakuba bande ko préparer de façon ye a dédommager bango asombela bango ndaka munena mais akosomba yo kanisi biloko eza tomona ke asomba babeta musuna nana bana ne mais te bana wana pe baza na babie na bango fali aza zoba te epuis eloko ezochoke fali bocomprendre fali alingaka mwana na ye wana makasi fali alingaka mwana na ye moto olinga keina lokola biso lokola fali aza te tozolobaka oyo tozomona na réseaux sociaux epuis totikaka problème soki ebimi ya motu tellement bato oyo bazalaka contre ye botiki makambo na bino boye kaka kosampare na même problème wana c'est pas bien. Ça choque le cœur. Tous ça, ma parents, naza maman moboti. Mais pour vous informer, nga papa nangai, église et boya kende réunion wana kenda, nzo kezaka piège. Grande sœur na biso maloba loba, nde ba profita. Azo loba ke mwana pa kota papa na mabele, papa telemele, mais papa zonga koya signe ya kokoya papa, ti akota la sa mabele. Même na Bible ezali. Même la Bible ezali aboya bana na ete soka che bango musika maboy te est-ce que yo ntongo yebeli na poto wana fali aza na passion alimentaire te asoki para na bana na ete est-ce que fali ngaka za na kimia kaka po bozomona ye na bana te arrêtez un peu botika fali kimia bolaka kozwaka makambo na katikati punition ezalaka ye mo akoma mwana nzoto tango bolobi asa kufi mowe ya utambola na tatouage ndeni alongoli ye moko ayebi eloko azosala ayebi place osuka na bana na ye tango akobenda bana ye na nzoto tokozala te soki nga na place ya bana bakosenga papa na bango pardon po bana bato misu baoloba bayebi ate Instagram te bazalaka na bapage Instagram te bino boyebi ba live mwana ana asalaka biloko aloba contre papa na ye non c'est pas gentil. C'est pas gentil, tout est fanatisme. Et puis surtout, et puis papa Kasongo, yo osali live, osakolo live. Mututo azana ba point de vue na ena ba makamunae. Muto azwa pari ya fali, azwa pari ya nana, azwa pari ya niki. Là c'est pas ton problème. Batuba mataba loba o balingi. Pona mona ko c'est Lorette azwa partout près. Non, mutu na mutazo loba makamunae. Netinga bonazana ngape fan ya mutute, mais ça fait très mal. Fali aza choqué. O ya kota ki aba o alobaike o fali asali zuwa pona niki ndenge pona mamba mobali ya longola live alongola tatouage wana après kaka o émission niki asala ke alongoli fali akufa et puis moi na le kan Instagram pour dire que nazana papa te na sala mamnanga moko en même temps papa tangisaka ye papa tangisa pesa mbongo balandaka tina studio bayaka kozwa mbongo bandeko ya niki pourquoi et puis ozo bato ba mamba bagolote bagoloa bosala promotion ya le 24 juin botika makambo fali s'il vous plaît bobebi sala non momo peut bobebi sa live Nathalie s'il vous plaît non au moins siko place bo matanga mafuta yoka siko na Sabino extrait au Bolandi reproche nini yo zo sa pona fali popa soki mozane wana souci bana wana etake para nazana souci bana wana reproche na osala fali tout comme na kosala ete parce que fali alesaka bana na ye atangisa bango donc na reproche opesa ete
Nana réponse Merci. au pied. Jour na koyoka ke fali aller sarabana te Merci asokipa na beaucoup. bango te wana na koya. Mais tant qu'il y a son bango Merci charge en tout beaucoup. cas. Na Est-ce condamné que les bana lots na ke papa. bana wana na tuno bana na bana infection papa na bango. S'il vous plaît, zaba Bana option parole bazana papa. bana bazana affection papa azana affection bana ne makasi bana pe bana affection papa mais batika kolanda mama na bango mama abelaka mutu soki batiki mama na bango bakozonga na papa na bango bien sans problème ozoyoka papa Merci beaucoup. batika mama na Merci bango beaucoup. merci Merci Ninga Musupa. Merci beaucoup. On est ensemble, ma sœur. Linga ko minkita na se me ko boche la nga pour plutôt ça na sujet. Patricia Meta vous la parole, ok. Ok. Oui, bonjour la famille, bonjour la Binonios. Bonjour. Nandai kana participer mukie par rapport à ba propos ya makambo ya Fabina Banae. Pona ngai fota liboso ya munene na opese ze paniki parce que biso to ba mama to na bana pe to bota libanda nga na za mwana nanga na tika ni banda 3 ans papa na epesa ka ni poisson alimentaire ni eloko. Mais soki na ina tele matamu suna loba leo mwana nga akokisa 19 ans. Banda kaza yiso na ina loba kino senga omona mama alingana me ko toucher te. Omona hôtel mi na ngamba moko alingana me ko toucher te mona nga pe na tiki na teki kaka na tiki. Alingana te mais par contre na papa et sa papa o kuto na bolingo nete a message na ye mingi te donc ingam na fandra na ye donc eza ka ya par hasard ya nini bamona na ya par hasard mais alingana te na toucher quand même. Donc alingana te ke ina za mwana mokiete asi akolaki aza na yele donc après ko encourager maman na été maman mema na mupepe akendaka aza mwana aza na yele s'il vous plaît bokanga micro soki ba matisi yo kutazo loba kanga micro po bande ko bayoka merci beaucoup ndeko nanga toke à Patricia. OK. aza na réflexion donc il fallait à réfléchir afin de sa maman aloba bon soki maman boya ki koyoka bango balkai batika mama asa makambo ne ya kizuwa na ye ndenga aza na bolingo ya mobali azoluka landa mobali kaka mais bango bakoki kokota na baje ya mama na bango te ntango ye accompagner mama na baje donc parce que lelo tozoloba po tomoni fallait on peut-être ka mosuku aza bomoi bamakambo ndenge elekaki ya basara na soki mpe azalaki motu mosusu te bato bakokaka pe te lelo mpe tobeta masolo mosusu parce que carrière à papa no papa o lingaka o pe papa alinga ko mingi comment ko lingi bonouir carrière à papa na oti modèle wana quand même to ke de pas to zonge pas to za ba mama baza bana so ba mona mabe ezali papa silikaki il faut ba kende ba senga pardon papa na bango parce que papa jamais to boyite ke to ba parents ça te ke to courir derrière bana baza il faut ba se soumettre devant ba parents na bango baza bana ba senga pardon ba zonga na harmonie batika mama na papa ba gérer makambo na bango ya bango ndenge ezali wana mais bango batika ba kota na ba makambo o ya mama na bango te mais ba condamner nana azali mwasi pai na libala tango amoni mwasi wana mama bana wana aza bolingo mobali aosangisa bana ndeni est ce que yo ndimi niki aondima bana na ye basangana na bana na take ya na bolingo mobali aolinga te c'est ça nana so azaki mabe donc c'est que nani fali eka banda yo liboso pa ba makambo ebima eka banda okuta na bana so nana azaki mabe donc c'est que alika ba okuta na bana te depuis banda kala parce que tango banda ya poto abanda osana bana donc c'est que ezo ya rapport à nana ke micro donc totika kokondane nana na makambo wana il faut nikie moko kaka totika ada mama mais asali erreur makasi na babuso baya nango asala erreur makasi na babuso ba parce que ndenge tolo ba sara bakangisaka ye mais quoi bima makambo nini sara pesa fali po babimisa ngo te po abima bongo apesa makambo tout o nikia banda tindele ke ina asala kati c'est ça le problème abimisi yango te mais boyebi te shoko aza nango na motema na ye c'est ça le problème. Ok, merci. Merci beaucoup maman nanga merci beaucoup ok maman nanga Zania fongola micro po toke na fils de king ok fongola micro maman ça rapide bato baze belé vraiment bato baye belé s'il vous plaît maman nanga Zania oza na katikati wana fongola micro na o soko oza te pesi moto mosusu parole voilà bato baze belé baninga mosusu bayaki kala na sauté bango omati voilà maman nanga na fongoli au micro ke osate voilà fils toke na kitisa ye na oyo kabino très bien na pesi ba OK toke oyo kangate
Oui, napesi bato Ok, nyonso Tokyo. mbote oyo baza awa. Ngai message na ngai yaya nazopesa yango epai ya famille ya Niki, nazopesa yango na famille ya Fali aussi. Eloko ya liboso na osola na mwambui mama ya Niki. Mama, oza mama. Ba wana bazobunda wana baza bana. Fali aza na mama te, aza na papa te. Toyebi la temps lelo ndenge makambo vitesse ezokende ba mama leki ba mama kulutu basepela susu na babolamu na biso te so ba parents na bino baza te. Mama moko atikali oyo Fali akobenga mama eza yo. Kangisa bakoko na yo. Soki ata moye benga Fali na telefone yebisa bana basenga papa na bango pardon. Papa azala na torte. Papa azala na torte. Ako silika likambo asali ma biso nyonso toza bana toza na ndako. Okomona melo mo papa mutaza na tort mais bapesi yo ka tort. Bondima yango mama benga papa ya bana wana parce que na koloba ya Fali ozomona zoloba na mai na Miss Fali aza na pasi mingi parce que eza moto oyo linga mingi eza lokwa azo trahir yo. Niki nini na bana problème na yo eza zuwa mais tia bana na mopanzi so ebino mbali bo swana moto okipe bino te. Okotisa bana na makambo mingi e omema makambo ebele ya mabe. Non ebisa yo eloko moko mama apesa mwana bénédiction te banda na Bible. Mama pasa mibale papa na bango alinga pambola mwana moko mama ayoki nde papa alinga pambola mwana moko. Mais mama loko azaki olinga lipasa wana mosusu asali tu mwana wana lipasa o papa linga pesa azwa te bapesa wana mosusu. Na tuni ba mama nyonso toza awa o tozoloba. So mama apesa bénédiction alinga asala te ke bapesa ka lipasa wana lipasa mosusu azanga. Alinga loba bon papa loko yo linga opesa oyo nga na opesa oyo. Toza na ba bénédiction opesa bana biso te. Bana papa mutapesa bango. Yango monaka mutu boye mwana ya Abraham, mutu boye mwana ya Jacob, mutu boye oyoka kuna te mutu boye mwana ya Marie, oyoka te kuna mama tokitsa mitema na biso. Tolongwa na okanda. Tolongwa na okanda na zuwa. Parce que ba mama mingi omona pe ane lobel na ye, ba olo bango penza na zuwa. So eli nzambe apamboli mutu apamboli ye ata olobi olingi ete. Tout le monde a pu fallir à mon dinga banda qui m'a comme mabe. Et comme il t'en a ya pamboli, tout bête à ma boko, pour les pamboli, ça le quoi ventilateur, le bipé ko yé la mobile na yo. Tout le monde a nan zo, wana ke po azanango, to protéger na obana. Mwambo izo abana, basenga papa abango pardon. Ata ceux qui a sali ma bé, pour nanga mama, yebisa bana basenga papa abango pardon. Et écoutez l'autre côté. Et ça la taille l'autre mon côté. Bazama kila na ye. Tango ataka bango na liboko wana mutatinda ka ete. Tango pa longoli mutatindi ete. Ba raison etindi ya longolango kaka yende ayebi na nzambe. Ako iko ya yebisa biso ate po keina lobaki boy. Po keina zongisa iboy. Raison ya vrai ayebi yango yemo. Niki s'il te plaît. Zoa téléphone pesa bana basenga papa abango pardon. Basenga papa abango pardon. Bana wana soyi baza bien na papa abango Niki olia mingi. Olia mingi yaya. So bana wana baza bien na papa na bango. Ozana ozana bénéfice ebele na sima bana na yo. Kolanda nde tozo ya koloba te. Tozo ya koloba ata musupe zuwa. So epe yo tozaki na ndako lo. Sika nana nde bato nyonso baza contre nana balinga baza kapé contre yo. Zwa kimia mwana mama. Zwa kimia. Zwa benga papa senga et pardon. Écoutez le côté. Pardon est à force. Écoutez na moyo eloko mon côté. Vraiment nzamba pambola bino. Papa bino pe bat bo sala ba life oyo. To ando mona na tango soki problème eza na famille ba benga ba sage. Ba sage ba yaka bat ba ko za lebele mais ba bengi ka 3 4 papa moko ba yebi ke bango tango ba oloba makambo oyo etouché ba. Makambo to oloba ezaka pona famille na bango te ba famille belé eza na problème oyo. Donc, ce monoko moko et baby si et baby ça va famille bello basana ba problème. Il faut vraiment faire attention na mema batu nyonso na o ayebi olobate zo ya koloba na kanda na zo ya oloba ba famille belé ko beba. Il faut boluka ba sage au sali life na yo zana. Merci 5 beaucoup. maman 5 papa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci maman Nangai. Pour tapoter live. Fils de King. Ok. Fils ok. de King. Oui, papa. Ok. Papa. En tout cas. Bandeko nanga, s'il vous plaît. Nazana, s'il vous plaît, bandeko bola nanga. Boza la bref parce que nana 40 personnes. Batindi demande ba mata.
Ok, d'accord. Bo tapoter non live. Pour live, bezo kata parce que bozo tapoter te. Bo pe nasenga ba cadeau te mais bo tcha ba fleur pour live le mois kilo wana eza sauter live comme sauter. Bo tapoter soit bozo tapoter mingi soit omoni mo tapoter za te musapede mbi tinda tap fleur moko o atindi moko parce que elongo la kilo ya nini. Na obeta matolo te pardon. Bolimbisa ngai. Nana posa to continuer live tala bino mona suka nana 40 personnes faut ba mata ba intervenir. Bo comprendre ngai. Voilà. Papa nanga fils de King, à vous la parole. Ok, merci mon frère pour la parole Pessingai. Eza pena mara mingi na biso ba para congolais. Eza pena pasi mingi ya mingi. Pourquoi non le bandengona? Tolingana na biso moko bana bazaka te. Tant tolingana ka bana bazaka te. Bana bakuta biso. Bana na soki bakuti biso ba kuma mikolo pe bakei ba otika biso. Mais pourquoi quand il y a des problèmes to kota bana biso? Bonjour Cass. Bonjour. Pourquoi quand il y a des soucis na ba couple na biso ba problème na biso o bana ba ikokuta biso tolingana na ndenge na biso moko bana bazala te. Mais soki komi likambo to komi kokota bana na kati to komi ko monter papa contre maman, maman a komi ko monter bana contre papa. Papa na ngai omoni na sena moyo ndenge to fandaka bolingo dara ezaka ya deux personnes et je condamne aujourd'hui tout parents nyonso to o amontaka bana ne contre l'autre parent, je condamne ça parce que makambo to sara bo eza ba conséquences parce que toza na génération nzamba pesi biso bana ba bima après le to mona ba koko na biso ko ça ceux qui tourment ko détruire le bana biso tozo détruire ba génération de so ya dobi. Merci de la condamner ça. Osoma papa na ngai. Deuxième chose les amis, deux personnes au bakabwani. Mutu moko akasali vi na ye. To mwasi akazu mobali na ye. To mobali akazu azui mwasi na ye. Soko moni moko azo déranger moninga seke bolingo esila ke bien te. Tout ça logique. Parce que deux personnes tango bozo linga, bolingo esi boti bana oya ke o kuna ke akesa vi na azui mobali, o kuna ke akesa vi na ye azui mwasi. Soko moni moko azo continuer ko déranger moninga seke moko na bolingo esila te. C'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que normalement, ceux qui sont kabouani, yo que ça vie non c'est que vous êtes heureuse ou vous êtes heureux. Mais pourquoi on nous déranger moninga? Non, bilo quoi ne sakate. Bana basakana na papati. Papa c'est le son. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quel que soit quoi, il faut ba parents toujours avoir conscience que y a ko tinda bana biso wana za maman il faut qu'on respecte maman wana za papa il faut qu'on respecte papa parce que papa a tiqué la papa lelo banana aujourd'hui bazana ba malédiction sans les savoir biso ba parents africains toza mitema mabe moko na niveau moko tu ne peux pas imaginer toza ba samba misusu pe a bazana life bazo condamner Niki bazo condamner Fali bango moko pe bazana même citation apimela mobali mwasi bana au mona ke mwasi apimela mobali bana na baza awa na kata life bazo yoka. Mais au monde n'est pas matière lobby pe que au monde ngaye tout machin. Non, ça c'est l'hypocrisie ça. Nous ba comportement parents africains to lingana biso moko to tika ceux qui to roboya to boani biso moko to tika bana biso à part. Et makambwana aujourd'hui eza ba communauté africaine et belé. Ba pimela mobali bana ba pimela basi au monde delo akomi kofinga mama na ye lokola akabwana mwasi akomi kofinga mwasi wana au monde mama na bino ndombe to okomona mwasi akabwana mobali akoma kofinga mobali na ye a monter ko au monde su bana teme qu'est-ce que rien à voir? Est-ce que tant to lingana ki bana bazaki wana? Soki to robona to bona pe na ndenge na biso mo meto sunga bana na biso ba avancer. Eh papa na ngai to za logique. Parce que nous, aujourd'hui, comme on sabana, na biso ndire ba comme bouquet mystère mo bosi un problème au bengi bana. Et lors moké nangaki koloba par rapport ya Fali, o Fali na moi qui bien témoin moké et pas Fali, il fallait pas aller la tatouage. Quel que soit les problèmes, quel que soit ce qui n'est il fallait pas aller la combat moi na wana parce que c'est son sang. Moi na wana ce qui azo sa makambwana parce que ça manipulé malgré tout âge et ça bana mususu na mutu na ya ozomone âge ça likolo mais akolate. Tellement ça manipulé et ça veut dire azo kendeka na makambwana ndengona ndengona azo ba mais mukole zali bokanga data lelo na oloba mukole zali mwana na kena akozonge pa Fali. Lelo te lobi kuna te mukolo ezali mwana na ozonga. Ngai po na ngai soki mwasi asalinga kuwa ndengwana to namoni mwana na ngai
akomi kosala ba comportement ndenge wana na ko forcer relation ya kimona na papa te. Na koki ko jamais ko forcer relation na ngai na mwana na ngai. Quand je vois ça va pas, je mets au ezali silence. Na zu mwana wana na tie mupanzi. Ça veut dire azala kuna ngai siko atake papa na zo vivre vie na nga na mwasi on azane na bano bazana katanda. Mukolo mwana wana akoza conscience je suis son père. Akozonga makona ngai, akolela pa na ngai na kozongi sena makona talisi siko ba réalité azongi mwana ngai. Makama bana babunda na guerre te to go wela bana te. Relation ba força ngote. Ce qu'on il y a danger quelque part. Moi, je ne peux pas passer quelque part dans le bagage. Ma famille, tant aux autres le bilan, malgré tout, aux autres choc, il faut le bilan de ma réserve parce que les Congolais parlent beaucoup. Vous comprenez? Voilà. Il faut toujours couvrir en haut. Même si on a des réseaux sociaux et tout machin. Aujourd'hui, et là, on a la tatouage, il y a Keina et tout machin. Pour Keina, c'est vrai, mais quelqu'un a manipulé, même biso na mabala, nenge to sabo basi na mi bali tokola déjà au moins moi si alingi mobile on peut manipuler. Et ça comme agitant. Tu vois, et ça c'est que parce que Koli agi manipulation qui partait moto à na force moko likolo na yo, à sa possession likolo na yo, à keno na niveau moko boy a manipuler ça comme agité. Ngai na mona ka elo kaka oyo ngai na ngai koloba et pas fali que fali makamba famille vraiment il fallait moi ba réserver za moké même si ba kandezaki il fallait supporter quand même ça veut dire toyebite lobi ni koma kolongola kombo a mona na nzoto ngai pona na mona ki ezaki na ba sens c'était parce que moi na kaza mwana makileza yaye mwana suka suka okende conséquences moko mususu ezali koma mona na ozona makola fali on sait jamais on m'a dit to fandabo. En tout cas, oya suka pona chité ya kolbake biso les parents africains et congolais totika makambo to lingana ki na mobali yo moko bino mibale bana bazalate totika kokota bana biso na problème na biso totika loso to kaboli komi guerre to komo za bana lokola ba comme on dirait base moko bo source na zu mwana ti wana banomba mais non so boninga so et pour en plus ceux qui déjà aux mobali et c'est que vous êtes heureuse ceux qui yo pe mobali déjà au linga quelque part ceux qui sont heureux. Donc ça veut dire quoi? Bana bazana mon l'autre côté, ça veut dire tout ça bana biso to fanda kimia. C'est tout. Donc elonga na lobaka yango na merci beaucoup. Merci beaucoup. Maman nanga charmante toke na matsabati monsieur. Bon excusez moi boza moi bref pour baser belé na commission na 45 personnes na ti. Na okokate bo tapotele na live. Bonsoir maman, zela pardon. Bantu boza s'il vous plaît. Toke ka nyo soto zwaka. Même maman si singa pena loba pana kita. OK. Là ngai na loba boy parce que bon oya bo lobeza ke belé bande ko msupe na moni basi ba lobi. Et là, on a na loba, et ça plus pour na fali en tant que maman. Pour ça, tout le bagage, ni qui a sala qui quitte la sala qui on a m'embosser les kakala, pour nanga bango mi bali na sina les kana live moko na loba, et à la fali, et à la niki baza ba parents moko irresponsables. Ba devoir de parents envers leurs enfants, bango ba yebi angote. Pour ça, ba yeba ki ba devoir ya parents avec leurs enfants, ba linga ki ba respecter ba na bango wana. Eza fali, eza la niki, ba yebi ko respecter ba na bango te. Ya ko condamner niki, maman mabe, a exposé bana, a sali boy. Non, et fali aussi. Na fali pe. Parce que Sarah abanda ko finga fali. Côté o pe ya ba mari lor, ba soki ba banani oyo ba maman soki marraine soki banani ba banda pe ko leka pa bimisara makambu ya niki comme si niki azaki mwasi mo ba linga ka pona mukanda. To ezali lo kwa tous les deux côtés ba banda ko fingana. Ngai lo bier na landi fali RFC soto za ba fei na ba biki. Na kanisa kikutu aye po asilisa makambu oyo. Na kanisa ikudo réponse na bande ko s'attendre pas na comme si que Marco 6 ban Keina bangono so baza ba na baza ba ipupa même si le problème ezali un jour to ko arranger ngo à partir de lo na lingi lisusu makambu ya bana na ngai na réseaux sociaux c'est ça que moi j'attendais dans sa bouche. Na ba ki aloko afanya lo baraté le quand même to monia leki msusu aye po asilisa no makambo na s'attendait ki te ke aye po ya ko se justifier que na longoli tatouage parce que Keina peu importe pour to balbi que mission to landia onyo sote to ebite soki nyonso alobi nini mais na ndambo ka to yoki soit disant longoli tatouage à mona parce que babomi soki ba nini ye non il faut aye baranan que fautif dans no ye mo fali.
oleki liboso ake kota studio na ye po ayemba ke mutakomisa ye soki mama nana abwaki bana nyonso abotela nana abwaki bana oyo mususu te quelque part déjà alongola ede abana ngo déjà ye moko bato bazwa komelaka niki omoni foti na yo yango babwaki bana te yango banini bana na yo te qu'est-ce que vous attendez que niki aloba aleki alobi ke bana ngai botika bana ngai bazaka na tata te baa baofele ezalaki eloko raison oyo ye fali alinga alongwela tatouage te eza raison te eza raison oyo akoba te parce que baofele ye sikoyo fali alinga ye nini keina azwa afongola Instagram abanda orépondre mama na ye live eloko ya alingaki yango wana po tomona biso nyonso banini ebima ndenge keina azalaki contre mama na ye tomona yango ndenge azobaka aza contre mama na ye ndenge alingaki abima na ndako ya mama na azosenga tata na ye alukela ye ndako akende parce que elle était contre makambo mama na ye abandaka kosala keina na début azalaka pour mama na ye te azalaka au milieu du village c'est na côté nini oyo mwana na côté na makambo baparent na ye au moment oyo ye fali aya epa na ti lokolo soit disant ki azongisi soki bapete na ye kibanda lungwa elle commençait à dénigrer la maman de ses enfants maman aboteli obana okomi kokitisa ye na niveau 0 c'est à partir de là nde bana siko bakomaki mpe pour mama na bango et puis bana mama na bango mutu abokola bango biso nyonso nde toza toya bamama oyo toza na bana biso na bandako toyebi ke bana bayokela biso ka surtout yo moto so tapotez live s'il vous plaît voilà mama chite mpo na ngai mpo na ngai en tout cas eloko oyo fali asalaki apesi ngai pasi na soni parce que ngai mpe na warrior nayoki soni na pasi tomonaki faire aleka na émission kati faire azwaka choqué mpo na mwana ye te oyo kutu davina asala c'est plus pire même bakeina mpona tomona bakeina baleka baoloba s'il vous plaît pourquoi bino ba warrior pourquoi bino ba gaulois tozopesa exemple ya malamu soki papa soki mutu asalika ya malamu fo kolobaka yango tozopesa live te parce que s'il vous plaît boyokaka moto aodiriger ndeko na ngai bozala gentil so bayebisi bino sujet on parle de Fally Ipupa etake oza une mama oza mama oyo boti ngai conseil nini okopesa le debasi ex na oyo aza na ndako boyelaka biso zela nanu sikoyo olobi oza warrior oui je suis d'accord pesa artiste no conseil contribuer makambo oyo ozomona esama ya Fally biso mpe awa na poto na bacouple na biso towa nango toza mpe bairresponsable ebele awa c'est pas que Fally Ipupa bapropos ya Fally salelango analyse tika kokota vie affaire déjà toa eleka déjà oyo affaire ok premier ati mpo babi bon exemple biso tozwaka likama malamu soki totia exemple na ye parce que epasaki elo mwa malamu yango topesi exemple mais lokwa bolingi totanga bakombo na bango nyonso te c'est pas grave mais ngai eloko na ngai aloba na Fally en tant que grand artiste ya mboka na biso azoleka liboso ya média eza kaka biso bacongolais te moto otala ye eza babikolo mosusu oyo bazolanda ye oyo mpe bazoluka baexplication mpona biso batamangala to explike eloko nini Fally alobi ifaki azala na langage moko un peu approprié même soki aza na kanda même soki alingaki arégler yango en privé ye na famille na bana na ye alingaki akoleka devant public te et puis ezali yo omonaka soki émission na ebimi tokomona 3000 ba 1 million ya bato parce que tout le monde attendait bayoka Fally tout le monde biso tobanda kozela ngo parce que makambo tobandaki koleka tomona Fally aloba ate tobanda kozela ke aleka aloba sikoyo soki ezaka mpo aloba makambo kaka mwa ndambo toyoki wana non mpo na ngai Fally kuta vanien so ezalika mpo na bongo ifai mpenza akontinue kaka kovanda na ye nie donc asali pasi mais bameka eza nango ata lelo ata lobi te mpo eza nango singa famille un jour bakoyokandaka na bango kaka sikoyo moko bakoyokana ozokisa su tatouage ya mwana yango merci beaucoup mama merci beaucoup ndeko na nga mama boyoma s'il vous plaît na expliquer bato bakoti sikoyo naloba mwa moke na rappeler parce que biso congolais toya ko comprendre mabe yango mo bolo ba papa ka sokomi ko ganga ozoganga tuna ba live na yo pourquoi nalingaka so to che sujet to lobe l'éducation to lobe la musique to tika na musique banda to bandi live oyo ezaka na 2 personnes ou 3 personnes ba ko tika komba faire s'il vous plaît to tika ko pesa exemple parce que ba boza bola ndanga bobi ke ba fanatique a faire na Fally timba na mbongo te
bango bakocritiquer baoyo bakocritiquer eza normal mais ngai nazalaka sikoyo moto naa na katikati na netre mais naoyebisa bino ntango tozosola sujet ezoconcerne Fally Ipupa na bana na ye na mwasi na ye na ex na ye na connaissance oyo boyebi botala baémission na YouTube bolanda mpe balive batiktok esalama Lati Miniki na koto basutena mama na biso na ketchup lelo tomoni sortie médiatique ya Fally Ipupa. On parle de Fally Ipupa, on parle non de Ferregola. Histoire oyo, sortie médiatique ya Fally Ipupa, likambo question ya tatouage. Alongo li tatou. Botika Davina bato afa na place avai na Turquie. Yo ya ko analyser 2 minutes ou 3 minutes, liebisa biso voilà boye. Soko ko pesa exemple, pesa na ba couple, soki pe yo ko témoigner na parno, neti ba mama musu basali alobi ngape naza na kola bongo, ngape na bokoli bana ngamoko, tala difficulté to mona ka bo, eza na cadre conseil et aider biso. Voilà. Botika komba faire s'il vous plaît. Otangi komba faire à moi na faire na ketio. Merci beaucoup. Maman Bokecha vous la parole. Donc, merci, Papa Sexy. Là, qui moi, occupé à peuple, donc, à l'obis, to bandi congé. Bonjour à tout le monde. Bonjour, Nabatunion, so Papa Sexy, mon père, bonjour. Et bonjour, Maman Gaël, 5 étoiles, bisous, ma belle. Ngana, loba boye, Maman, Papa Sexy, moni, totali eloko émission oyo, marambo esi to lobela ngo eleka. Émission, on a les bimignon sauté, oui, mais totali ka moi, mouke kota ba popo, ya mouke wana. Papa Sexy na lala ki lobby na landi ba YouTube, na landi ba TikTok, na lala ki na pasi na mutema. Na lala ipina na pasi na mutema, na okaki susi mo na mutema na ngai. Na ibite, Papa Sexy, oyebi di kambo yo, so na moni mwana mobala mbati, Papa Sexy na beti maboko. So mwana mobala lobby, na beti maboko. So ki mwana mwasa yeko loba Papa Sexy, na posa na bimana na live wana na kena ngai. Oh, moko na remarqué na kati ya makambo oyo lokwa neti bitu na biso bamama to raisonner sauté bato bakoma fanatique donc mutazo okomi fanatique moko boye donc nayebi te niveau bato bakomi ko adorer Fally nayebi te même na nzambe soko bando kota ba dossier na bango je ne sais pas okolinga mutu okolinga miziki ya mutu mais côté o mabezali côté o ezo senga bopesa conseil Papa Sexy ba uti ko zleka abe mission kaka ba uti ko loba soki mwana ya Arafat wana za mwana ete il faut kande public i Côte d'Ivoire telemi ba taka mwana mobali wana dossier ne lale katani babia yemba mwana na ye a présenter biso mwana na ye aza mwana na ye tebi tata rafina te mo foto koma na maturité mo bo Papa Sexy likamto mo nango anormal to chango anormal to longola no ba histoire oya yaki na zemi oya yaki na boya oya yaki na bonyoto neza ba banal na minute o Papa Sexy bana na bazali polele baza vide na mama na papa na loba pena mwango bie baki zengisienne franchement na papa na mama ba o mabo ketcha loba baki zengisienne bana wana baza vide baza na aucun soutien ya sécurité na minute oyo mama a fongoli porte papa ya fongoli ba fenêtre donc bana wana bakomi polele bango mibale de baza wana bana parents oyo azo sécuriser bango te Papa Sexy bato baotala danger ya vie ya bana wana bakomi nango te Papa Sexy nga so nazalaki keina so nazalaki kelia nga na tata na mama na boyi bino na vie na nga na boyi bino nyonso mibale na vie na nga parce que vie ya bana wana ekomi en danger bana na bakomi en danger na minute Papa Sexy ndenge nini mama ye na makambu bana bafingami na internet koleka mama yaka tata libose bandaki no tata po tata tina mutayaki tata yaki a présenter Fally tata ye apesi matière mama ye a répondre papa ya asopa pétrole lisusu makambo ebanda bana na bachan makana miniature
Papa Succès na yebite moi bano bachami na miniature le quoi bana na communauté congolaise non. Franchement. Bana bachami na miniature na niveau moko Papa Succès oto yo ka batu ba sa ba vidéo bazo salere bana biso na ba école bazo sa bana biso bana na so ba mitema te ba ko komisa mabe surtout sur la télé longa kelia ami balé Papa Succès na ka ma misu nete tanganga mwana na vivre kana na douleur na kati na ye avivaka na pasi moko kati na ye bamama nyonso booloba makambo afali lula na yo lela na omede lela na osoki de la rente na bilo lela na banzembo nyonso afali mais est ce que bootala ta boza mpenza baparent boa mpenza bamama boana mibali na bandako makambo osala bino booloba keno boyolobela fali biso tobeta bamatie mama gaela beta bamatie combien de dossier basi baofinga mibali ba papa mabe mibala ba congolais mais kota fali okoma mobali malamu pourquoi parce que bozo ba fanatique fali pourquoi beaucoup ça fali papa mobali malamu fali za congolais aza papa congolais tonton congolais to longona no ki star aza tonton congolais makambo tolobela makambo star a mutu te tolobela mutu aza vedette te star ayebete tolobela likamba papa na bana balobaka nzoko alembaka mino na ye te na ba famille no bwana bakuluna te na ba famille na bino bwana bato ba violaka batu te libanda na ba famille na bino bwana miyibi te est-ce que bobwaka ndeko na bino mama na bino bwaka ndeko na bino wana pourquoi vous encourager fali lokola bana na ye ba soutenaki mama lokola mama na bango salaki bwe to encourage Papa Succès na lobona ma miso oyebi ke kotala bana Papa Succès batu bebi na ebite muntu amemi 9 mois zemi o memi souffrance ya kobota ya mwasi o raisonner makambo keno oui papa na bango azana te bana bazaka éduqué tous les deux places Papa Succès so moko akoki te yo éduqué lokola niki abimaki adaki abimaki femme essentielle lokola niki abimaki mama zoba memaki bana fala kokai ko masu papa zoba te Papa Succès question na fala kokai ko répondre ngote na moni eza question eza réponse moko banal bolimbisa ngai ba wario no finga falite aza tata leki bana aza mpe ngala bali pe bango mboka na bango na finga te mais non yebisa bino s'il vous plaît tapotez live partagez s'il vous plaît partagez les bon tapoter tokei bo tapoter la question ozo pesa réponse na longoli tatona parce que mama na bango lobi bana na ba orpheline papa na bango akufa fali boma mukanda fali tson nga pena pona ndima fali ki ozongisa na préfecture à France mukanda na kufa na zongisi mukanda parce que tant que yo longolo lobo kufa fali zongisa parce que na dossier no ya mukanda kombo Kenya ezali ya makosiste toza la clair tolobi te ke non il faut la kana niki faut ça la vie na pour libale kufara bolingo se kufi mais tant on peut si réponse que non na longoli parce que papa na bango kufa fali okufa motambola na mukanda oyo dossier na yo ezala kombo bana na mibale na sima doki wana toza to réfléchir Papa Succès sko likona ngo sandeni likona ngo zandeni mukanda ezali na otambola ngo partout na voyager mais na kufa côté ya bana na kufa côté bo papa mais non basi tolobaka que non tolobaka na biso basi bazaka bato ya basanti basi balinga koloba mais fali yo yembelaka basi fali odoraka basi fali basi akomoni basi ne bazana basi muso bakomba mwana mobile po mwana mobile ne Jean mwana mobile ne Ipupa po mwana mobile ne Pierre yakoma mwana mobile ne Fali do bato akomisa bibet mo basti akoma na style Fali po na ni bato balinga botika kobenga ye tapoter live bayaya partager bo tapoter na zala bino pas de musala de lo fali makambo wana papa fali oza muto yo koki koloba na bana obote Papa Succès fali a livrer bana na maboko ba ya batutu bafinga bango aye pena ko confirmer que no bo salo moni ko confirmer zo benga ye kotika na moni nani amazo benga mama ko confirmer bango bo salo bomoni donc ndenge za benga s'il vous plaît omoni Chantal nani azobenga koki kozela ta moni na live te omoni Chantal mama soki mama na ngai bloquer kamba moko omoni ndenge zana a livrer bana na ye Papa Succès a livrer bango omoni Chantal ndenge finga bana porte fongwami a pesi bango fali Moto osango na nko s'il vous plaît bloquer na nuko même c'est la biso live
Hein? Oh, ça c'est quoi ça? nayebi se nazo rappeler ngana il fallait pas papa na biso fali a répondre na réponse wana papa na ngai mabe kokoza na bana yo niki déjà bimaki mama apesa déjà bana apesa bana déjà ba matière na batu fallait ka protéger bana na papa succès ngana otala teke non niki ayaka na boy parce que boni batu badi kozongisa toujours makambo ane bandaka bena minute to loba protection ya bana protection ya bana bana na bazana nani na minute oyo bazana na nikite bana falite bana na pena na minute oyo na conflit comme on fait de père et de mère basa pena bongo de père et de mère parce que bana mutute papa succès na ngai tala deba donc eloko wana nemi na bango moko bana ne baza kozela papa biso kata likambo papa succès mobali na oyo sabino nde bozabwe bo beta kama boko na mesa donc likambo ezali beta mesa pa beta mesa papa fixa boy to tanga bakomba batumeto tanga te mais même na ba famille na biso ezalaka ata biso na biso bana soto beba na rando papa soka zala beta mesa na lingi lisusu makambo te na ndako na lingi lisusu eloko boete na ndako papa fala beta ka mesa pa ayebi si pena lobi ombe makambo esa famille na nga omoni keina omoni kele omoni ba makosisi bango tu e ya makile uti pa na nga. Donc na longola tatu te baza bana nga mais papa si no yebi se lo mobui so muta bloqué na TikTok so muta bloqué na WhatsApp so muta bloqué na Facebook de l'accident mutema na yinio to ke na ngo ba jeter to sal to zo ngo ba jeter parce que na yini pas si ça na posa kuda mona ta photo ne le kate yango fala beta donc na effacer penda kodo na akuda posa donc kombo na yona mona te album banzembo bakoba mabanga etikala déjà moi to longo na nzembo so na YouTube ezate basala karando na bana te o fallait azo sala papa succès comme lokola a sa rando na ba anniversaire à musique donc bana fali ba koti na mulongo bato ba anniversaire na ye mais bana na yo Merci beaucoup. Papa succès bino yo kapasi moko ba mama bo réfléchir no mibali na bino bwana bandako mibali ba pesa kutumbonga loyer te ozo tomboka mobali zo futa pension alimentaire te 150 euros o memie na l'état o memie na tribunal siko ko fallait zo sala oyo bino boya ko betela fali maboko me bwana mibali bo sabina makama be na bandako ko mibali ba nyoko na bino na bandako bozo melisa mibali ba tote ba nkoro likolo ba komisa bino bazo kokate mibali bo mais pas fali comme makasi et pas fali za malamu bino kaka fali taza bien gasté même tala ba mibali nyoso basi na bino ba kotela fali bo koma lokwa tonto fali bo koma na comportement fali moi na sakai na yo ya la bai mwana ke classe te ya la bai na ndaku moi si pas yoki te yaya o zupe nako ma godeza te ya la bai parce que bongo ba côté la fali nde ba côté la fali ba zo ba ya la bai partout parce que bozo encourager fali ngaso na zana ndeko na moi si na do côté la fali na kweza ndeko na yebe so asali makamna ndaku ya la bai to comme na la bai tina kati ndaku tina ba couple ba se bele ba souffrir papa succès mais ayo bima awa macha mungongo bana mabebe poli yemo kwa kola très impoli très impoli to zwaka video nenga lobela mobile na ndako nenga répondre mobile ne yemo ko na ndako ozo mobile na valeur te mozo za fali valeur ko likambai na yo moya awa bana na bakena bana moko poli biso to da bantu biso yo yebi ki bantu yo so be si bino soumission pas bibali boliko yoka mo soumisité bino bo bi soumission bo bi so be si bino ka soumission basi c'est sala ka sija soumission o ka de basi bo pété a soumission nini so ka sali bo été siko bo lingi nini siko le pas fali bo courage pour ani toza ba bantu bo comme si bana ba bantu oui ba bantu ba botam na poto quand même hein bana na biso to botaka bango awa to kolisa bango zo lia fufu zo sala nyoso be ba mentalité ba français ba belge ba anglais basa mentalité le quoi bisoté bolinga teke bolata bango ke ta bantu pesa récolter bantu za batu za batu bokela lango te le ta bantu luzitu papa otika la papa mais même biso nyoso na ba fali to ba biso tout ba chrétien même bible esi biso para ko pesa mwana no kandate esengi biso esengi ba bot balobi bana ba respecto para pe ko pesa mwana kandate pa makeyo boti kwa uzokelo komo be parti primo bo komisi banana baza bana mabe baza nini boy yo na famille na solo na bayana o solo ba ndekono yo na quartier ko na balinga kao mano tsuka misabi mwana za kempoli mwana za mais awo bolingo ko misabana malaba kena esika ni bana nesi basala live ba fingi fali
mama na bango soki azwi mokanda soki nini na mwana ke kozela ngo mbongo ya western ya keina nini na kati Merci yo beaucoup. sunga mama na yo te Merci beaucoup, bolongola maman. badiable bandako na bala bosala basekre na bamama na bino soko keina asala sekre na mama na ye te donc ya keina ekomi obemisi ekulusu o bino ya minene bosala na bama ya bino boloba yango Merci obota kutu beaucoup. mwana bo mobali ayebake mwana ngai ozokosana na mama na ona yo boyebi ke mwana naza mwana mobali te movanda na ndako ya libala mais pa keina okoya bana mabe bana bobongisa ya bino nde Merci bolakisa beaucoup. bana na bisikapi boyebake ya monene ezongela bino bana bino mpe bakosala batonto congolais omoni mwasi oyo azokourage fali yaya yo mpe koma fali ya labai mbongo ya Merci. kofuta bana eza te Merci papa beaucoup. Merci beaucoup, maman Boketu Vela. Maman Nanga Betri, Tokei. Tokei, maman Boketu, merci. Na rozo mswaona matabatu msusuana. Maman Nanga Betri, Tokei, s'il vous plaît. Fongo la micro, maman. Toza rapide, s'il vous plaît. To edepe baninga msuba loba. Bonjour la famille, bonjour. Bonjour. D'abord, on peut si maman Bouquet, tu as raison, ma comme ça, lobby bien. Au moins, ma kambo ya bana wana na papa na bango na mama na bango. Et que les kanango déjà kala. Oyebi muta luka makambo na liboso za pa mama Tina. Po nika yaka na ete kamba moka fungoli kamera bande oluba. Mama Tina muta luba makambo. Nika yeko sala intervention. Ayeko luba ke fallait ki pa bana e bien. Eza ke po abomba buzoba ya papa na ye. Ya bana na ye papa bana na ye. Siko biso ba mama tozo finga kaka o bana ngo baza be mpol. Estika nini bana ba fingi papa. Tout le monde n'a pas ngote. Biso no tobota to wana bana. Guerre ya papa na mama e bakotsa ka bana. Tout total o mona soki mama ko sane bana te papa ko lubaka ka rando. Mais bino bozo finga bana wana baza be mpoli. Bana wana baza ba mal éduqué. Bana ba respecter papa na bango te. Mais ce total makambo nyonso wana te fila. Mutazongi chitu makambo lususu ba lobelango eza papa. Est-ce que papa saka oblige ko ya kolobaka? Papa na soki amoni ke ba lobela ba misusu ya yeka ka yeko sala intervention. To ka yeka sala bo. Po ayebi ke ba lobela kaka yi. Eza kitoko te. Bana baza bénédiction. To boite papa pa bomaka mwana pa bomaka papa abompe ba parents na ito o mona ngwa. Mais bat bazo fungola ba porte ya vie bana wana eza ba parents. Papa ko boya yo. Mama ko boya yo. Mais ozana nzambe oya otika yo te. Bana ebele bakufela ba papa na ba mama ba vivre ke. Ngamba obatela bango c'est pas question que ba parents bazali donc ça veut dire ba vie ya bana wana ekobonga pona ba parents c'est faux arti faux donc nzambe nde mutu apesaka biso pima nzambe nde mutu ayebaka venir a mutu nzambe nde mutu ayebaka lobi ya mwana papa te mama te pourquoi balobaka ke le cœur de l'homme est mauvais parce que mutu ayeba motema mutu ezaka nzambe na se na moyo biso to wana bana bo benir bana wana bo pesa bango tia mwana mabondeli totika kokotela papa mama tosunga bango to wana bana kokolisa bana poto papa kasunga eza pasi même ba parents belé ba obokola bana baza en couple mais bana baza ba mal élevé mal éduqué ba de au moins apenda na mama na ebolimbisa nga la terme ta gueule au moins mwana zogangela papa mais azana papa na mama na kata ndako siko bongo siko yo ye mama azobokola bana na basi mibi balé estika nini nafingi papa congolais estika nini nafingi mama congolais soki papa longoli tatouage eya nango musuni te loyi mpo koyi kobandela ngo tomonaka mibali babamba basi na bango na mokongo omona mo je t'aime jusqu'à la mort lobi mpe azwi mwasi mosusu alongoli yango atie mosusu totika komodiri bana baninga ntango tozomodiri bana baninga ezozongela kaka bana oyo yo moko ngai naza nanga mpona kotela mama papa te totika kofingaka bana baninga totika komodire bana baninga nzambe bana oyo bino boolobela bango wana mpe ka nzambe atombolaka nzambe ajuste elo na ngai nalobaka yango wana toya topesaka baconseil ya bien na bapapa na bamama oyo etali papa oyo etali mama etali bango me bamama na bapapa botika komodire bana bato moto ana pouvoir na se ya mokili oyo eza nzambe papa soki lakeli mwana mabe papa landa bien soki papa lakeli mwana mabe soki mwana fingi para na ye ça c'est je suis d'accord mais soki mwana fingi papa te akorge yo papa wana pouvoir te likolo na ye totika tobatela bana bamama oyo bolimisa papa kasongo to bamama bana nga mpe na bana basi na bana mibale botika komodire bana baninga s'il vous plaît topesa toli toteya bana wana toteya papa toteya mama musique eza nango lelo akoyemba lobi mpe akosila na ye mais bana soki operde mwana operde ndeti eloko moko ya 4e operde eloko moko ya nzoto na yo botika bamama tofinga bana te
totya bana na mabondeli biso nyonso tobota tobondelaka mpo na bana na biso tokwea na mitambo oyo baparent na biso batosala te. C'est ça. Merci Journée beaucoup. madame. Merci beaucoup, Maman Nangaï. Dilaka Tokei, après tu peux ça Z plus parole, Maman VK Pazi. Chose à moi rapide, hein.